Nayokaki ba nungu etambola na ba réseaux sociaux femme Tamara Koufi azate ba mususu ba komo kongola mbongo na place na yo pona kete ba okunde bembango mais yo tozana yo na plateau okoyebisa ba téléspectateurs nini yo bazolanda biso papa ngape na kamo na Monica na Koufi je suis là tika lola ya kofungwama Alléluia tika lola yako fungwama yelelele tika lola yako fungwama yawe tika lola yako fungwama yelele. Merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Vous êtes soudés scotchés sur votre émission Choc culturel. Donc tout ça toujours on a pour la relaxer bino musala façon nini ezo évoluer à travers ya culture mboka na biso parce que culture ndé to molaka mboka na yebisaka bino toujours culture ya ndé sala ka pona ke mboka na biso e bana partout culture ya ndé sala ka pona ke te lelo ba yeba pekete et na RDCP bato bazali à travers les artistes na biso ndenge batambola ka par-ci par-là ko beta bisike belé ozomona quand même batali ko musicien outi wa pika outi na RDC. Et ça, la lokumu ya mboka na biso vraiment nazana esengo makasi parce que boza branché boza scotché soudé na émission na bino Choc culturel parce que tozaka toujours on a pour la la bino musala kitoko lolenge esengaka donc ya mona pesa merci na nzambe o ya pesi biso pema pona ke to sala bino émission ngo mukolo lelo pe na pesi merci na musala nzambe Claude Kabundu Alessa azobunda toujours pona ke bana nzambe bazo alobiko bana nzambe baza toujours na santé ya bien à travers la prière nae à travers la délivrance ya kafu zo sali la bana nzambe na Kinshasa donc talaka kake azaya muto asinya contrat na nzambe pona ka sali la nzambe musana ekitoko. Merci na maman Angèle Walesa vraiment na ko bossa na été pour wana za mama ya banebele talaka ka boti banebele partout na poto na États-Unis ou en Afrique. Donc maman Angèle azana banebele to peso merci pour na soutien na fidélité na émission ya Choc culturel na bossa inte diakrakato. Vraiment pour ceux qui n'ont pas de talaka ozali papa ya bane belé pe merci et belé. Voilà tous un invité spécial au Trobeta na ma solo lelo. Donc na yebisaka bino toujours que émission Choc culturel eza moko ya émission oyo yambela bino ba artiste ya ndenge na ndenge. Banaliste culturel bato ndenge na ndenge pona kete boza toujours cultiver lelo tozana moko ya ba artiste musicien chrétien de ser na biso femme Tamar. Donc Trobeta na ma solo pourquoi toyeba ma solo ba mususu ba yebeleka na nzembo ya nzamba luzizila ya badara ya mangengenge lelo Trobeta ma solo eza ebeleza toujours branché zwati le commande na yo tchana c'est parce que ma solo eza kitoko makasi boni tuna gito batu mususu balobaki ebele o nzembo wana eza boy o nzembo wana eza neti ya bayangi biloko ya boy mais lelo Trobeta ma solo na kolo nzembo parce que tuninga te ma solo boyo kela na kwe o bimina kwe oyoki mutu moko abeti lisolo yo pe memi yango ke na nguti na bumbu mutu abumbu amemi yango ake na ngiringiri omoni ke makambo ezo tambola il faut boza na information moko sire yango biso tokitaka na source poto je la bino ba information ya bien boye ba masolo eza ndenge toza na kolo nzembo ye moko azawa tokobeta na ye masolo wana po bo découvrir à travers album na ye Zambien tokoyeba leso lisolo anto beta Zambie eza ya ba Zambien ou bien ndenge nini tokobeta masolo parce que ngai makambo eza vraiment ngai Choc culturel tokoyeba masolo lelo vraiment ndenge ezoleka donc sans trop tarder na ko t'inviter pour tobeta déjà masolo parce que TV Zangonga bonjour Musana Nzambe. Bonjour papa merci bonjour na bande konyoso yo ya pesi ibakuma lamu ya kolanda biso nzambe ya pambola bino merci en tout cas nzambe ya pambola bango surtout en tout cas nzambe asali vraiment merci beaucoup to sepeli trop na ndenge o répondre à l'invitation na biso ya Choc culturel. En tout cas félicitations et puis na pesi merci na manager na yo parce que azam moko ya ba papa vraiment azo collaborer bien et senga ka boye parce que bato mususu ezali ozoluka pona ke boye am invité bo mais azo linga kaka ko tchaba kale trop. Mais en tout cas coup de chapeau parce que azo sala musala pe nzambe nzambe apambola makasi vraiment toujours que na lombangu sœur femme Tamar. Pourquoi moi j'aime pas qu'on m'appelle sœur lobaka femme Tamar. Ah vraiment. Voilà merci beaucoup bon femme Tamar. Amen. Pourquoi femme Tamar? J'aime obi femme na hébreu babengaka Ezer et Ezer est la qui créatrice et la qui être oyo
azaka na makoki ya produire parce que ba hébreu ba benga kapenzambe Ebenezer, c'est-à-dire le grand soutien, le grand créateur, le grand appui. Et ba hébreu ba kenda musika ya ko constater que na sena mabele Nzamba Zuka Mabele a utilisé, un peu à souffler. La Bible dit, et l'homme est devenu un être vivant. C'est comme ça aussi avec la femme. La femme reçoit une sémence, et elle a mis qui est bien té. Mais ce qui a été la machine, et après 9 mois, ça donne quelqu'un qui ressemble à papa. C'est dans cette dimension-là que bah hébreu bah tombo la moi si balobité moi c'est à l'okwa nzambe. Parce que personnellement, na muta benganga ser, na muta benganga moi si, na préféré ka benganga moi si. Pour ça benganga moi si, tu me mets dans ma place de qualité de cette Dieu, cette créatrice. Très bien, en tout cas merci coup de chapeau vraiment. Merci. Voilà, Bazola ndabiso toujours na Brazzaville na Gabon côté Outaki parce que ozalaki pété na ko biso ba téléspectateurs et ozalaki té ozaki na Mbembo Outiko ya bon donc point de futuka toujours bazolanda biso côté Outaki ba yo quand même ndengo limboli biso façon et à kombo na yo olingaka ba bengaka yo femme que sœur. Merci beaucoup toujours évoluer dans l'émission lelo to yambio na émission Choc culturel mais to linto yebana femme Tamar mariée célibataire mariée au prophète Kalama de la mission évangélique La Bonne Part, maman de Joyce Viciel et la machine est en marche. La machine est en marche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi bateau trop sapé 12 casiers. Voilà, merci beaucoup. Toujours évolué l'émission. Lelo toza na émission Choc culturel de Yambio. Na basi batu bavandi bazozela bayo kamakambo ndenge tozo solo la makambo etali carrière musicale na yo mais lelo toko banda mbala mon côté photo ye bana femme Tamar auta wapi abanda musique ndenge nini lelo to monyo lelo comme artiste musicien chrétien. Merci beaucoup papa koyemba na hérité yango et pas ya maman na ngai ma batu baebi ba moine c'est tout. Ma mère azalaki parmi ba animatrice. Et puis ma mère a été frappée na stérilité. Ba tout baebi ba traversa ka période wana ba stérilité et tout. Aussitôt aboti mwana na ye bana bazaka dédié mingi na maboko nzambe naza mwana ya mwasi wana mwana na ye ya liboso et je l'accompagnais de temps en temps na ba répétition. C'est là où j'ai découvert cette grâce. Déjà na ba 6 ans, 7 ans, déjà, j'ai dirigé na Ekodim. Na Ekodim, mais pour Olongwa Ekodim, il faut attendre même 12 ans. Mais 12 écouter l'anga déjà na chorale ya Mikolo. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Jusqu'à ce que maman a koufi na ye, na bali na ngaipe, na mi ici plus dans le soutien du ministère de mon époux. Mais il a plu au Seigneur parce que ces besoins-là, à chaque fois que je priais, 2 fois, moi, regardez. Et je me rappelle en 2007, oui, camarade, à l'époque, instrumeuse à la quitter. Nabi, bozwata kazi, bochana nzete. Et le Seigneur m'avait fait une grâce extraordinaire. Nazaki jeune fille à l'époque mais nazaki diriger da batantine moi na yebisi ba nzembo yango moi na maîtriser kutuba makambo bien té que le voix le note et tout mais il y avait encore un frère héritier qui est là aujourd'hui avec moi dans le groupe moi na singa lobi ngana kabola ba voix yo pesa bisoka idée ya nzembo c'est comment ngana kabola ba voix et il a plu au Seigneur que l'année 2020 soit pour nous une année où nous avons enregistré la chanson. En tout cas, coup de chapeau, merci toujours pour l'émission. Na base va tenir sur comprendre parcours na yo ndengo bandaki les lokomi artistes musiciens chrétiens oyo azana succès et belé to so comprendre parce que les lo batru suba yebaki yote mais comment on a sur le terrain au komi ko beta musique na zo beta partout mais to ko koma wana toujours que na muke parce que ma solo eza belé en fait depuis au bandi carrière musicale na yo ti lelo ozana combien d'albums?
de koyemba na yembi nanga banda bomwana na interpréter ba maman ba papa na biso na ba église na ba groupe d'adoration mais ko sala ko bimisa album to ko kende na studio ko enregistrer c'est ma première fois donc ça œuvre nanga ya liboso mais succès belé en tout cas coup des chapeaux tous évolué œuvre na ya liboso mais œuvre ngo combo album ngo comment nango titre et album eza Nzambien. Pourquoi Nzambien? Ah, merci papa. Au fait, namboka na biso awa, ba tokenda osambela na bakimwenza ba intendance ba iska to sambelaka, to benga na ba Zambien. Zambien, to ziongoka na Zamba, c'est-à-dire ba to Zamba. Au mona beaucoup tête ah Zambien au Koti, na Koti, on a combien de jours? Ah, on a 21, to na 14. Alors un jour après avoir prié, le Saint-Esprit commença à m'inspirer. Alors binanga, ezana mutu mususu posa ya koya mangengenge. Amata pas sambela eza pour ça okende pe montagne moko boale ki sa ba moment fort ya prière eza mais aza empêché peut-être pour musala na yeso permettre yete abima. Très bien. Par exemple le bateau bazaka na bamboka bapaya pona okende na zamba il faut beaucoup de formalités. Alors le Seigneur me disait mais mutu abongo mona mutu mususu akendaka na zamba te mais même dans son bureau il a le temps de prier. Même dans sa chambre, le kola yeso alobi okoti na chambre na yo okangi, c'est lui qui voit dans les secrets à koyo kayo. Donc Nzambien aza différent na Zambien. Zambien aza moto akenda ko sambela kaka na ba zamba et tout. Mais Nzambien aza moto vina e mobimba ezo tirer source to effort nango et pas Nzambe. Poani to lobi Nzambien, biso ba bantu to benga ka Nzambe pe Nzambi. C'est comme mes frères du Congo central qui disent Nzambi wa unene, Nzambi wa vangazulu ntoto. C'est comme chez mes frères du Kasaï qui disent Nzambi wa ujulu. Donc biso ba bantu to benga rappel Nzambe, Nzambi, Nzambi wa ujulu. Alors artistiquement nabakisi bien pour signifier qu'il s'agit et bel et bien il y a batu. Par exemple, habitant il y a Colombie ou benga e colombien. Bisope bato bazako dépendre complètement de Nzambi. Papa, na mokilo eza mutu mususu soka tali bana na ye. Alobi soki Nzamba tchaki loboko te nangana tika na stérilité tilelo. Et ça na bato mususu soka tali musala na ye alobi bon moi mon travail c'est ma famille, c'est mes connaissances. Mais il existe une catégorie de gens qui disent nga musala na nga Nzambe. Libala na bala Nzambe. Nyonso ya vi na nga Nzambe. Catégorie ya batuana nde femme tamara benga kabango ba Nzambien. En tout cas, ce que comprendre bien, toujours mon appel ça que toujours évoluer bien, toujours expliquer parce que bato mususu bazo mitu na trop bazo mona que na ba œuvre na trop qui yankiza na kati mingi. Mais to kobeta masolo wana parce que nde masolo to vandeli awa. Lelo titre olobi album na yo ezali titre na yo ezali Nzambien. Ezana combien de titres? Ah, si ça dépend que de moi, Penza, on va être 33. Mais, toujours qu'il y a malembe. Nous sommes vraiment convaincus na 8 titres au nanu et Pambola Libota Nzambe. Donc, Nzambien, ils ont composé na 8 titres. 8 titres, nous sommes déjà dispo, ils ont bimisi mususu, ils ont le col ba moyen, ils ont vraiment grandement de faux. Jusque-là, 5. Des betami déjà na studio 3 ils ont déjà na ba clip na YouTube donc 3 déjà ils sont disponibles mais 5 autres nanou et bimité 5 autres nanou et bimité toujours évolué mais comment on a tango bimisa ki nanou o 3 wana pourquoi vous préférez que ça nanou sortie officielle na poto par rapport à na Kinshasa? Eh papa, non, nasali kuna sortie officielle T. D'ailleurs, je suis en train de me battre pour que les canis il y a sortie officielle et à la concrète. Non, nasali sortie officielle T. En fait, nzebo ebimi na 2020 le 12 octobre 2020, il y a année passée na biso kakawa. Alors biso na kisasa awa moi internet eza moi malembe obomba nanu ba méga tant to lança qui sur internet ba to potonde ba recevoir qui avant donc ça dit que bangonde ba sala ki moi makelele belé nde makelele est affecté Kinshasa mais non la sali Kinshasa mais ba to Kinshasa ba se plaindre à trop que
bino basala nzambe bo privilégier trop bato apoto même na l'église ceux qui moto apoto aye fa vanda ka liboso biso ba kino to vanda sima yango parfois nde préféré que bango il faut bazala nanu liboso awa biso to ya consommer ngo sima non neti boye to zui to na YouTube moni biso peut-être ba biso to za moi méga 1 giga to méga ya ndambu mais bango bazana ba système ya ba la connexion 24 heures sur 24 heures alors lorsque eloko eza na kati ya internet bazana na facilité ya kotala ngo biso même sous moni eloko lekisi pozo bomba ba minute na yo ba méga na yo et tout mais eux ils ont cette facilité c'est que tant bango ba tche moi makelele alors ça intéresse Kinshasa c'est pas que tu privilégies ka bango que biso non biso pe to ça ce qu'on limité biso il faut TV il faut mbongo ya promotion et tout si qu'on est femme Tamar boy nazana producteur te nazana mutu te nazo bunda na kraka bunda na ngamole ono opotani producteur te omoni ozo potana kayo moko alors msusu ba chaîne eza 20 olekisika na misato moyen penza na Kinshasa otonda exacte voilà mais ça on comprend bien c'est que nzambe ndi mutu azo accompagner toujours parce que toujours mon succès ça iso les caméras ozo les kana ba chaîne belete mais ba yebio déjà partout papa na vivre un miracle en tout cas na vivre penza kinzambienne j'ai senti la main de Dieu booster la chanson n'a que 5 mois na depuis que dans son abinatanga carrière na lo ba carrière ngo za ya 5 mois mais yawe na bonzambe na yeso mimonisi en tout cas nzambe na bonzambe na ye a mimonisi vraiment toujours évolué une émission na base batunyo soazo landa biso na yambi femme Tamar oyo azali musala nzambe pe azali artiste musicien chrétien otozo betana ma solo à travers album na nzambien oyo abimisi 8 titres bo banzi na banzi boyebi ka nzembo mingi oyo eza betaka trop amina boma moto sala boye nyonso wana tokobeta masolo apona ke to découvrir masolo ndenge ezali nde masolo tozo beta esika oyo voilà nazongelio awa siko tokoti na mama likambo na banzi ba questionnement na reposer oza libre ya ko répondre parce que za batu oyo bazotala biso ngana yo nde batu na kibiso batu bazo s'inquiéter trop ba mususu bazo mitu na pona nzembo na parce que nzembo wana ezo beta partout donc sans vous mentir bato bazotala biso bango moko bazala témoin même yo moko na YouTube na yo na banzi yo moni quand même ba vie eza ebele yango nde tokobeta masolo wana awa mais pourquoi komona nzembo na yo ezali yo moko nde mutu composer yango to osomba yango masolo eza boni boni. Merci beaucoup papa na sombi nzembo te na yoka ngo pepa mutu teke pesanga nzembo oyo no nzembo oyo papa eza motema ya mwasi moko azolela nzembo oyo ezali mutu moko aza na esengo te azoseka azobaboma moto te nzembo ezali mutu moko asuki mutu moko se retrouver aza lié mutu moko asali ba échec ebele mutu moko motema esi elembi aleli nde eza nzembo oyo nzembo oyo eye na période oyo femme Tamar azobondela azosenga nzambe miracle ya makambo kobota femme Tamar ayembi nzembo oyo na période oyo bazolandela yo oyebi ke naza na bébé après na ok échographie balobi te eza bébé te tomoni masse moko boye botami na kati ya nzoto pendant cette période là ke nazwi etoko nanga na matina ke na mangengenge na kati ya koyemba kolela nazolela je me rappelle to komaki mangengenge normalement il fallait prière ekatana na minuit nga na minuit wana tellement na kati ya motema ezaki na pasi papa oyebi eloko mosusu soki okomi na esika wana te moyo comprendre eza te bamama bayebi biso toza baafricain 3 ans 4 ans déjà soki bana bazwa kutu 3 ans na lobi ebele déjà une année 2 ans titokoma 4 ans soki mabote ezoko ko se présenter te ça choque le cœur alors ngai lokwa mwana nzambe namonaki esika okima te à part na makolo ya nzambe nanga je commençais à pleurer préféra koyemba abomela moto contenir ba masumu salaki to ndenge nini omeke mpe kolimbola biso papa oyebi obota et comme elle a fait Anne je mosusu asambeli aleli ti malobebi masute akomocha baba
alors prophète aya tuniye musala nzambe sacrificateur alobi mais moi si omeli masanga yo peno zakina kwita makasi olangwe aibisi sacrificateur te na tikala ta komela masanga te na langwe te eza ko langwa te eza amertume eza bololo ya motema nde komisinga tina niveau obenga ngai mutu alangwe ndenge moko pe la femme Tamara azolo babi nzembo eza bololo ya motema nde bimisanga ba phrase wana papa oyebi parce que comme la kingai n'a besoin na lo baba phrase juste c'est-à-dire quand je dis les phrases justes phrases oh on a so comprendre makam nazo lo ba bien parce que neti ba biso boye français am suna ba te na lobi français ngo bientôt mais nazaki na besoin na lo ba langue oyo makam na lo ba na comprendre ngo bien. Alors ce qui na lobi par exemple na lingala on a so comprendre très bien te eza ki inquiété papa yo obi soki kinwa alobi na yo boma moto afingi te non afingi yo te boma moto lingi koloba couvrir nga sauver nga mais bana nzambe bamona boma moto wana eza ba yangi nde ba prononcer trop mais tant que yo musala nzambe tango komozwa biloko ya koyebisa nzambe oyo aza papa na yo oyebise papa bomelanga moto tchalanga na se parce que komona tchanga na se wana eza neti camarade na yo moko bozo yebisa echa na se nzambe aza consommateur ya intimité papa nanga obi eloko esepelisa ngai moto aliboso oyo a inaugura paradis na Christ Jésus na mutu nanga na zako zeleza la prophète ezata Moïse to ezalata l'homme selon son cœur David mais na zala scandalisé na tali Bible nanga Bible lobi brigand papa on parle même pas d'un kuluna na brigand je préfère un kuluna ça dit so ba bengi mutu brigand c'est les faux de tous les mal très bien mais jour wana ba solo likana Yesu ayebisi lelo tozo papa ameli ta sainte ata baptême ke yo akita na mai ba pesa été Yesu ayebisi aujourd'hui je serai avec toi au paradis je ne crois pas ezaki na langage moko pourriez-vous m'accorder le non c'était un brigand akolana ki banditisme en fait eloko contacte pas nzambe papa eza mascara ya hypocrisie ya extérieur tozo ya nangote Dieu est le consommateur de tout ce qui est secret. Très bien. Dieu est le consommateur. Dieu est le consommateur de ce qui est le fond. Ah, Nzambe, c'est là nous na lingala. Nzambe ayambaka libondeli tolo sambo ya suka o batu ba monite na misu na batu. Très bien. We bomba mina katikati ya motema. Tango limotema nanga nazo ebisa nzambe boma moto nazo finga te nazo linga na ebisa nzambe couvrir nga papa obi ke tchana se d'ailleurs net phrase nanga na linga mingi za tchana se papa soki kinwa ebisi yo tchana se angal azada na position ya faiblesse et comme elanga na mobile nanga na mutu comme moto ya moto a tuti bino apaloli okaka père vieux père tchana se petit non luke la ba na eloko olia papa moto omona ata bosilika ki déjà atuti apaloli okaka vieux aboma moto petit non tchana se vieux na luke la bana na yo eloko olia papa omona botala ni kabo ayebiso abi boma moto tchana se vieux na luke la bana na yo eloko olia bouger comme bano après botala no bi lobby alors que la bande loko na tchana se c'est que ça tu comprendre bien comme pe oso kutana ba makamwa ne pas ba wewa ndio lobby que non ngape na yebisa nzambe bongo boma moto tchana se papa yango nabi nangaki na utiliser langage oyo motema nangezo comprendre très bien pour nabi na français na yebite na lobango ndenge nini oui mais nabite na lobana nzambe loko oyo motema nangezo comprendre alors na yebisi nzambe na lobby Tchana c'est là qu'ici nazo reconnaître déjà naza la position à faiblesse. Très bien. Ce qui nous ebisio tchana c'est que déjà asa déjà culpabilisé ayebi déjà que naza na position ya faiblesse ko torturer souté. Très bien. Merci beaucoup. Na base batunyo swazolanda biso va comprendre les eloko ya tchana c'est et maman na biso femme Tamar azo expliquer bino lolenge kani nzembo ezaleli toujours évolue toujours parce que malobeza ebele na kati wana nazoka mususu zipelanga mabulu na timbola zipelanga yo timbolela batu mabulu ebele boma batu osala nini oyo komosenga ba zipelo mabulu wana yawe na bibele femme Tamar papa bibelo bina sena moi
o akoloba aza mutu na masumu te. Très bien. Aza mutu na lokuta. Papa, bibi balobi na ngai o akoloba ke aza mutu na masumu te. Aza mutu na lokuta. Problème na biso ezaka ke toni to saka comparaison ya masumu, c'est-à-dire yo femme ta mère yo saki nini 20 avortement tenga na ibe na nga kanguba ayo eleki ate ange eleki ate ayo ibe kanguba bibelobi na kati na biso mutu na sembo azate et bibelobi na ngai celui qui avoue ses péchés délaisse obtient miséricorde. Naza tellement na besoin ya ko obtenir miséricorde ya Nzambe que je dois avouer. Papa, délivrance c'est ko ki okomate, so ki obandi na ko avouer te na ko confesser te. Alors ngai lokola mutu na tombola ya maboko na bisi Nzambe na timola nga na timola zipela nga mabulu. Papa, mususu musu Nzambe bisi nga na butu la muka sambela. Naza Nzambe pardon na zipi cadre. Moli mo santa biso la muka sambela. Te naza fatigué na lala na pardon na sambela ta na désert et coquille moli mon sante la musio la muka sambela danger zoya yo lobi na lala nanu eza libulo timoli très bien et koko memela o danger lobi et puis papa na la chanson na lobi bomelanga ba moto ababoti nanga papa bible lobi désormais en Israël vous ne direz plus que les parents ont mangé les fruits verts et les dents des enfants sont agacés. Alors désormais maintenant, c'est-à-dire quand on dit maintenant c'est qu'il y a eu un hier. Donc, avant au commandant domaine, na niveau ya kolobake, il y a donc maintenant aucune condamnation. Avant que tu arrives à un maintenant, il y a eu un passé. Alors, on a zoko bisanzambe na libonde nanga, na lingi te na vivre. Et chaque moko ya parent nanga. Papa, omoni eza na batu ba famille mususu. Du fait koza mu Congo, bako e peliselo ba moto. Eza na batu mususu liba le simba te po ba yokika oze colonie, a moi sa muluba. Donc, on ngobe bani ba bukisa yo eloko oyo mutu aponaka ekolo azate. Nani tamaraza muluba lokola ka ba yoki son ke naza muluba ça me crée des problèmes. Alors ngana yana libonde ne sinzambe na tikala ko sambela te pona botama ne kolo naza bomelanga moto. Très bien, Nabazi Sophie Mutombo, la patronat Azolandayo, ayoke quand même nous expliquer Eric Kabon en France, Azolandayo, Penamoni Mama Kiki na Canada, Azolandayo toujours une émission. Et bah tu vas comprendre makambo yo yemba ki na kati bomelanga moto zipelanga mabulu yo na timbola et donc ayembi yango na sens ya mabete eza na façon ya ko s'exprimer et pas papa na Nzambe pona ke ayeba ndenge façon parce que zanga ki mo ya ko yebisa Nzambe ndenge musala Nzambe azo expliquer bino awa donc toujours évoluer botika makambo yo batu mususu balingi ko tiaka ba biloko moko bobozo ko bakisa biloko eza yango te. Donc, kolonze moyo yo azo expliquer nzembo na ye façon kani ezalelaki ayebisu bino pe ke nzembo asombaki te donc eza ba inspiration na ye moko ndenge asali pona ke ndenge Nzambe inspiraki po amona moyen nini ya kobimisa œuvre yango donc toujours évoluer mais en même temps to sengana no nzembo ana na régie po batu balanda parce que nzembo ngo ndeza na succès makasi donc moya kolobeza te parce que TV za radio te na yebisaka bino toujours okoyemba oyembi na okota studio beta mais yemba siko bayoka yo na ba fête bayoka na ba matanga bayoka yo na bisika nyonso tout soit na ba cabine bayoka pe nzembo na yo zo beta donc eza pamba te epesi mutu nyonso te pe ezali panango bate donc koyemba mingongo bato bazaka nango mais zarande na succès Nzambe ne mutu apesaka pamba te soko lobo landa kaka okende okota na banganga okota na bandako ya mabe lobi kuna tomoni osimbi bilamba donc yeba ke Nzambe ne mutu achaka loboko voilà tozozonga na régie baba lancer biso nanu extrait ya nzembo yango tokozonga juste après pour to ko évoluer na émission na invité na biso c'est parti. Nzamba luzizila ya badara ya mangengenge ya luzizila ya badara ya mangengenge omelanga bamoto na pelisa na vie zipelanga mabulo yo na timola
moto natobeli nasumuka amina boma moto s'il te plaît chelanga na se amina boma moto yosio chelanga na se amina boma moto umelanga moto na zase mwana na yo sokolongo lisonye ekolongolo nini ekolongolo nini ya songyo tombolinga ye kolongolo nini ekolongolo nini ya songyo besinga bana onani salanga bola muna sepela mbulo yo amina boma moto amina chilanga na se amina temporisé amina regretté amina s'il te plaît amina boma moto amina yo peti na yo amina boma moto amina yo leki na yo amina moninga na yo ngayo yo lokola lazalo amina moninga na yo amina boma moto amina zipa batu amina attention yo esengi yo chama loba amina solola bien amina yo petit na yo amina solola bien amina yo petit na yo amina ya bomwana amina ye kodime amina ya kokola amina ya bopakananga amina temporisé amina regretté amina nasengi bolamu amina nasengi loboko amina na livre ba souvenir amina kobosa nanga teo amina baboti nanga amina libota nanga amina amina ye amina amina boma moto ai amina boma moto amina boma moto mamoto na pelisa la vie amina chama loba tokyoza na ngambo nanga te amina na koti ndako amina basimi mabanga amina etikali muke amina prolongation amina biasuka amina machasuka De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, merci à Papi Samba, et merci à DT Asha Kabengele, merci à Mama Madou, vraiment merci à Devinci Lipasa Mwana Kingabwa. Vraiment, Moussa Nzambe na Zongelio, coup de chapeau na moni Toyoki quand même Nzembo Ango Kitoko, parce que Nzembo yo ezo beta partout. Kaka yo moko ndenge lobi ke osali promotion te mais Nzembo yango moko et misali promotion à travers ya grâce à Nzambe. En tout cas, coup de chapeau, toujours évolué l'émission, mais comment les musique chrétienne, ndenge ezo évolué, nous avons quand même que bozo kende ko atteindre bit na bino to ndenge nini. Toujours kende progressivement vraiment. Moi papa eza moi malembe makasi parce que musique akendaka moi mbangu na soutien financier mais biso tozo kende penza moi papa ya moi malembe parce que les finances fait un peu défaut parce que normalement il fallait déjà tomber ta sortie officielle, il fallait qu'il y ait déjà un CD mais jusque là on n'a pas toutes ces choses là yango femme tamara lobby heureusement que na leki awa na show culturel eza ponanga ndako ya lipamboli nazondima ke na balandi nyonso balandi biso o molimo mo santo asali musana na mutema ya ko convaincre ba kozela biso lipamboli ya makasi. Très bien, na base batunyo so bazolanda yo na moni papa les vidéos azolanda yo na base bato ya minene oyo bazana ba mbongo ebele ba mbongo na bino bo kaka na ba ambiance te ba masanga te bosunga femme tamar pona kete musana nzambe ekende liboso toujours évoluer toujours mais nako kotika yo boete na yoka ki ba nungu etambola na ba réseaux sociaux femme tamar akufi azate ba mususu ba komo kongola mbongo na place na yo pona kete ba okunde bembango mais yo tozana yo na plateau okoyebisa ba téléspectateurs nini yo bazolanda biso papa ngape na kamwe na Monica na kufi je suis là tika lola ya kofungwama
Haleluya tikalola yako fungwama yelelele tikalola yako fungwama yawe tikalola yako fungwama yelelele bolamuna Yesu ezali polele yelelele makambo ya molimo ezali sekite yelelele atana soi miso kofungwama atana mai mabe kosila lelele donc nakufite en tout cas nazalaki ndete ya wasala biso ngolu Yeah. mois de mars tozalaki na Brazzaville Goma Bukavu to évoluer na cadre kaka ya kopambola libota na nzambe na nzela loyembo yango moni moi silence ya mois de mars lelo donc banda na zongi Kinshasa les émissions nga liboso na sali awa na show culturel donc la femme je suis vivante il sorti ke biso mikolo ebele naza na bon moi. En tout cas merci beaucoup ngana sepeli ke osali akapela o mena yo quand même bato bazanda ko batika na souci toujours évoluer toujours une émission et siko ba programme eza boni o meke mpe ko pesa ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso na bananzambe bozo évoluer boni répétition na bino eza en coulisses to boni non dans répétaka na espace Ngindu na 18e rue neska to répétaka chaque lundi chaque mercredi chaque vendredi to répétaka wana toute la journée l'espace Ngindu et batu nyonso balingi ko rejoindre biso tozali wana to s'abonner na chaîne ya Femme Tamar officielle ba programme na biso mosusu eza na page ya Facebook Femme Tamar officielle na Instagram Femme Tamar officielle et en tout cas tozana Femme Tamar a besoin ya ba soutien énorme na bino surtout personnellement na sali appel na maman Angèle lipamboli na yo maman Angèle Kabundwale sali pamboli na yo comme la vraiment Femme Tamar moi na ya moi si yoza maman ya banebele maman banebele contactez biso na numéro oyo yo muto nzamba convaincre ko sa biso pour ce numéro si ma passe na otiko le plateau merci papa pour sakana mo moké pour ça la bien et papa bon ça ni donc soki nzamba sali biso ngolu mon manager est en train de se battre pour que d'ici juillet nzamba sa biso ngolu to ça la sortie officielle tozo bunda promotion à la makasi to réunir ba force to présenter biso journée ya sortie officielle maman Kato en tout cas maman Kato la Femme Tamar alobi lipamboli na yo ekomela ngai merci beaucoup merci à maman Kato vraiment na bazi oyo kindenge musala nzambe alobi lipamboli na ye eyela ye ata soki na nzela na biso to komisango parce que awa bunzambe toujours évoluer bon en fait na moni ndemo pesi ba programme mais répétition ngo eza na condition te muto akoko ya koti na ye sans condition seulement espace ya espace ezaka pas trop munene makasi bato ba répétera kuna ba yebi espace eza penza munene makasi te pour que to kotisaka mingi bato et permettra biso kaka ba yembi na ba instrumentiste et tout quelques personnes bo ba fandaka mais eza na ba condition te papa eza na ba condition te siko ozana ba CD na yo ya ba nzembo bimisa bato bako somba to jusque là les akaka na ba plateforme ya téléchargement nzambien par exemple na YouTube la grandeur eza déjà na ba plateforme ya téléchargement il y a aussi Psaume 139 où eza déjà na ba plateforme nyonso ya téléchargement tozo kende malembe ti ya wasala ngulu misusu wana pe tokozwango na ba CD bientôt. En tout cas vraiment merci beaucoup nakoko tika obote eza moi question moko ya suka oyo baser mususu batunaki na tuna Femme Tamar est-ce qu'azo recruter baser bazamba mingongo ya bieba koko ya pe po ba kota pe na groupe na yo bazo sepela pe ba yembe basala nzambe musala toza en tout cas groupe la Myriam eza ya ba adorateur de Dieu et toza ouvert na mutu nyonso na instrumentiste ya kandeko ko sangana na bandeko na yo kokuta nous sommes une équipe voilà. En tout cas voilà merci beaucoup toko telema parce que na base que
nazotike le plateau Amen. pour opesa numéro de contact na yo pe osaka na ngona no muke parce que na yo kitika lola ya kofunga mabo wana nzembo wana penza ezali lelo tango ngape na beti bo bato ba olobakete ezaki yangete eza lingala na biso tozo valoriser yango. Donc c'est un peu ça vraiment culture il faut mata botika kama kama critique eza bien té soki moninga sali loko ya bien moninga sali musala ya bien faut ko valoriser yango mais na basi ko zakana ba relation ya bien na ba ndeko na yo mususu ba o ba yemba ka pe musique nzambe ebele au fréquentaka pe bango bien sûr na kana ba concert lobi nazalaki na concert ya Mama Laure il y a 20 ans il y a merci nazalaki na concert il y a papa Michel Bakenda nazalaki na baza ba mama ba yaya ba papa en tout cas pour des chapeaux ngana mon côté na yo za moto lo bakana yo vérité parce que lobia wa kete nzambe abuma moto ya makamunyo sa mabe batu mususu babosa na ke asali mabe mazo wangana vraiment merci beaucoup totel makasi pour tout le monde moya aussi sa émission na biso pour awa bazota la biso partout na otiko le plateau sakana na ngona no bana nzambe ozongisa bango na nzela parce que banzembo na yo ezopesa bato dimension ya kosambela tala caméra osexprimer na ba téléspectateurs nyonso bazotala biso pesa ba numéro de contact loba suka à travers makambo nyonso tosololi awa et puis osala mwa kapela nga na tike le plateau. Nzambe azala na yo. Merci papa. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Christ Jésus, celui qui était, qui est, qui vit pour le siècle de siècle. Femme Tamara Azali, Aza ouverte na bato nyonso na ba église nyonso. Rejoindre biso na numéro oyo plus 243 89 87 36 830 na bandeli plus 243 89 87 36 830. Nangaki na ebisa libota na nzambe boye que les autres s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Là où la médecine, là où la science est catanie, la main de Dieu continue d'opérer. Les gouvernements sont confinés, beaucoup de choses sont confinées, mais le ciel n'est pas confiné. Yahweh continue d'avancer. Femme Tamara Lobi, Nzamba Lusizila ya Badara, ya Mangengenge, ya Lusizila ya Badara, ya Mangengenge. Bomelanga mamoto na pelisa na vie zipelanga mabula yo na timola 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 amina boma moto amina boma moto ba moto na pelisa na vie amina boma moto ba moto ekolo nanga amina boma moto ba moto baboti bangai amina boma moto soki otomboli ngai ekolongolo nini aya. Que Dieu vous bénisse. Ozakili pamboli ponangai, mon papa, mon père, mon daddy. Papa, Kabundu Sage, vous aime beaucoup l'homme de Dieu, vous êtes une forte bénédiction pour notre nation. Maman, j'aime beaucoup le bisou, que votre bénédiction, votre soutien est comme la bisou. Maman Kato, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe. Il y a show culturel. J'étais vraiment bénie avec un joli plateau, trop à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boye bandenge nini makambo ya kitira mboka na biso ezoevolue awa na République démocratique du Congo.